Obaki batbaya spectacle batbaye olamusi famille adanga na mulumba batbandi kolera lisusu batbaleli mulumba batbaleli adanga oh il aime tellement ala musiba ngo immortaliser batamaboke faire école immortaliser bato bakufa na musique papa wemba ba fe madilu ba vie Esther ya immortaliser adanga na mulumba ngongo ya immortaliser adanga na mulumba na bilamba ya trio da sofa nzoka verza na comédie boy eve na ebite eve bakosela ba jour makambo to moni nde silisio o monde to silani na yo olobaki trop vena opeksa yo na biso please oyokite na biso sori oyokite na biso limbisa allez kamata mpiaka donc na wana concert opesa ote donc umela na mpiaka na yo na ebite ke wazi kolandaka viram ita landaka kolanda alandaka alandaka ye makasi yo moto ntango ayaki na matanga ya mère Cindy ayingaka ofara na kiti babite oyo ya feri yo fanda kuna balobeli nde bongo yango bato babinanga babi yaba neni ozolobaki bato bangola bakolasi baya concert te po tomonaki déjà fere basololaki na wazemote eza problème osolola ngo lisolo ani na ngolumbu otisa bato na ero feri na basuccès na ye aotamona bakara bamoto donc yosanga bakambo wana na ero wazeka baluka relation na ero ngala leki wazeka na succès na mbuku madeswa bana madeswa bana omona de bayuma mosusu babimisa na batiktok yuma moko azoliaka bafufu na ye aosalir kombo na ngai awa te oyeba makambo osala kuna parceke yo mona de moto ayebi okomboki ntie kua wata azala lese omoni ke yo mpo olekaka na yo mpo ozalaki obanda kotia makelele ngai mwana suka ngai boye banyokolanga omoni ke yo mpo olekaka omoni yo mpo olekaka na yo omoni ke yo olekaka tovandaka bongo eza wenge seki wenge man donc bongo esprit wenge aden walikambo aden fo koyeba oyo yo opesa par rapport à joye bato baya te obanda bango mabe invitation lokolaka ardoise mais avec given invitation en bois neti kaka basali yango na Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na bafololo nango jardin de Dieu invitation ya boye bongo ya mokolo mpe tilata mabe maison given abosali bino te atieli bino mpe promotion ngole ya pamba maison given balinga mboka boye te vous êtes trop amoureux du pays wow given vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça Solo. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où laquelle vous allez nous suivre. Moi, votre présentatrice, Awa Chibas Business Class de la presse congolaise. Je dis merci dans votre protocole. On continuera toujours à combattre la mission que ça radio sur Fadovi. Pour tout vivre, pour tout le monde, et puis merci à tonton Clovis, ça filme par Yamama Doris, ça filme pas. Et affectueusement, si je salue tonton qui n'a filme pas. L'âge du stade de Martyr, on a tonton Nama, alors bien ma vie, Awa, tout ça les autres qui est malade. En tout cas, félicitations. Et puis merci à vous. Et puis merci à Bagolo, Bagolazine, sur Bagolator. On va continuer toujours à s'abonner massivement à la chaîne Nanga Congo et c'est officielle télévision plus. Et merci à l'équipe technique Nanga Mobimba derrière la caméra. Je vois là Armel Rombo de mon cœur. Voilà Joyce Bongo. Et puis Berlin Ngame Tengame Choul, lycée ici et Bonga. Et puis merci à toi, Katifo, la bonne de vie de la semaine. Du bon de vie de la semaine à mon cordon, mon comboso de la presse congolaise. Bande Konanga, Azabonga mon côté, la plateau Nazabonga, Yaya Nanga, la Bolivie, Yaya Nanga, Yaramingo, la tout à rato, et ce Nazana et Nazaralaise. Pour tout sur la rabon, il y a famille. Mais l'autre reçoit la peine, il y a un peut-être au chat. C'est une manière de mettre le main dans la pâte, mesdames et messieurs. Tu reçois la bête tout sauf rien. Et puis il y a un peu d'azana kanda. Et elle a dit nous à nous qui canne des âmes, l'actualité vous a abondé. Car faire me taper sa actualité, Armel derrière la caméra, il faut qu'on fout la rampe, orphelin certifié par SNAP. Comme on l'équipe m'a cassé. Donc, il va français Pépé le bas. À lobby, à Katinda, à lobby, à Katinda, vous devez faire le lobby.
Bonjour à toi, Yaya, et puis bon début de la semaine. Bien vêtu, hein, Yaya. Merci vraiment. Yubika, la SAP est en deuil, la musique aussi est en deuil. Ah, ça. Yubika, donc, comme on a papa, mon colo, la mission Piaka, le rôle ingénieur, donc le rôle gamin. Et ça, il n'y a pas si sur le monde, il y a une longue penda, malgré convalescent, mais il y a penda pour sur la bateau, balingara bonne musique, bateau, balingara actualité. De l'actualité, ça qui fonda par rapport que il fallait banana terrain chobo, il y a une bande de la biso na libulu on a bien rakamagnola donc t'as la vie à pécher les faux vie à pécher les faux et pécher passe bar qui stade na ebélé donc yango moni le na on a bilamba ya noir la SAP est en deuil et la musique aussi est dans les ghettos musique est dans les ghettos yango moni le na zaboué déjà que tout moyen retourne en d'autres ça était pour ici on doit te comme moi bien les changement il les carango bien ba docteur le rôle ba Jeff Njadi le teta ba koti makambango ba docteur do matumo ba koti makambango donc kala mingi na uzana Dubai ga pona ba soin 4 ba soin médicaux 4 non tin Toto Clovis donc Toto Clovis film par toujours lingato préparé en vraiment il y a le ibsengana kenanga na Tunisie na bino na mona sala au Dubai c'est le président Nabiso Fachi Béton orphelin certifié par SNAP à Zapé Moutou ata ba papa ba maman ba kinda donc mais faut azana ba droit na ba alignement mon robot pour Kinshasa balabala mbo pe ki moso so nja vous comprenez donc oh ki sasa donc mambo le ba ki sasa ngande témoin ya kati ki sasa parmi bateau bazaka na ki sasa ngana na kati ki sasa na yebi ki sasa ndi bat balo yebi zigida maestro fa yebi zigida ngape na yebi ki sasa donc nous sommes na ki sasa ngako mo benga le vede rido yana ni susu maestro fa to pesa ke change pour ne pas perdre le 24 fagaza le vede rido c'est la mo wenga ina air mobo OK et ça les cas de quoi tout le monde me le quoi invité OK na moné sur lobby dimanche aye sur samedi aye sur ma bêtise ya mutu le quoi waze yebi matete ba telemaki ba telemi mais ba matelemi mais telemi ça qui penati fallait ba telema li susu fallait ba benga na ba ressortissant tout ba ve catcher ba dingwe ba sibolite ba de delebele fo ezaki makambo mo fallait les kawana tara ve na ka bundo ali sano na ya beti mais ezui pena me komagiti d'autant à tiki boui ba longoli ba biloko tout fallait payer na tongo fallait ba banana na catch ala catch ko telinga ki za la une bénédiction d'une manière pas pervé avant abeta concert akina ko na na bozibi je pensais peut-être que par rapport il y a moi ndo ine ba komo na ba banana ba www.com www na catchité parce que no ba kufa waze quoi piaka watanabe piaka sikoyo yaya iza nini succès papa avaka ni succès omoni lo mona lobaka mutu makasi ya makasi te bakosela ka biki kokomati on comprend donc ba vewana faut ba mona ka mambo boy ndetse un certain wazi quoi un individu lo wazi quoi et ça linga bien comment on piaka na et ça m'a rendu vraiment na habité formidable on m'a ramené omoni ba ve mususu so ba bisa yo ke ba robeta yo ozomona ka loa ba kosa muto maile so atangi trop na suka na ko maloa kizingi makambo na mo na pa vewa ezani donc on a vu abîmer le rôle la trio de sofa ba danga mulumba donc habillement il était mal vêtu yaya pona ni to defisa ki ata mushino te ba vena ba ingra na salisi ba musicien trop et foutonné donc na les prix à payer ya mona na pesa ka mbote na pasteur Moïse Ngui ya lo ba prier pour les salis donc bango tout au prier pour na bango donc fallait à solula via solula gitse on comprend na moni ba ya kina ba japonais na ye na bimisi ba japonais mais ba biloko to zo bimaka oyo eza ba courte joie nyoso na opesa faute na papa avec bon ba succès bongo zo kanya mo pena na fungo lo fa exactement wani papa ça ce temps exactement moni mutu tout ce qui bo sangele na katsa mokili nzambe kuna côté là amen on comprend ta ba sangela ki ba sangeli bango tout ba kangi ba lizita via et aussi la vie nga tina katsa ba kasho OK on comprend nzamba monsi abina zonga siko wana mama mangi koko na ngai aka kana chapelete azolexaka ka mbuma wana donc autoni grâce ya mokonza zali na ye donc
yetanga bimisi ko ya bimisi su eloko moko boy nouvelle vague ngana benga nouvelle vague ya mona ki ba petsanga ba kindingu ba ye ba ça ka petit yo hein wa ba prématuré ya yo kana to sola ko le kana te prématuré funde baza ba nouvelle vague ngana benga ba nouvelle vague ba ressortissant boya za ka petit na bozo eloko nezo bank sa po za la petit ngai te na moni on dirait yo na ye moi elongi tenga suko ki omo kitoko nanga nde yango ezokosa bato omo wemba nda alaki te mukolo na leke mona na kaka to za kitoko mais misi aza yaya te yaya par rapport à nda za lola mutawa ndondwa alola ba te kwater pourquoi ozofinga te kofinga te na bi par rapport bino tu bana papa hervé ngasko yona yana ngai bino bana ngasko yaya wanga papa ligi na bino si biso no soto ko sambela komo moko te to sambela ka moko Jésus de nuance mais siko photo yebaka ba galon na ba pété on reprend ngala ka sugolo ati ngala ko ma bataringe moi je suis un bataringe siko to sala ndeni to longola parmi biso bagolo bako longola ka yaya te bongo to ko sala ndeni yaya ndia longwa kana ndaku atali boye fufu na baba museko wela ka fufu ati ngolo ngafona ke na ngali banda na banolia ka malewa mena andola na pale ne bigolo na omina ngapa pasteur Moïse Mbiye mena ebige bagolo pe bazana kata cité Bethel. OK. Batari ngebe bana cité. Bongo mona kinde kona biso te beteli batana benenga kenaki pe. Bagolanda bagoya. Ba église ba yaka. Prions pour les salis. Bazolanda nzela o Jésus tikaki. OK. Bazaka na chemin de la gloire ndi bangolo. Bazasko quand on parle de chemin de la gloire, bazo yasko gloire wana kinde pas Jésus. Tu vois? Ba glorifier ka Nzambe. Donc faut balanda banzela wana. Izaba chemin o nié soit tambolaki. Et on peut bon batie ba pas na bisika o Jésus tambolaki. Na monika ki tambola mabena na dayana matana lo baraki olanda yana yo. Aza mutu. Bolanda te minene wana. To ebi ndenge ni to wando jiri. Alinga ki mo chocolat, alinga ki mo biscuit, alinga ki mo lipa, alinga ki mo mwamba. Donc yaya yebi ndenge ni azorali kina. Yo ko na to so bon mozo pesa pepe kofi comme ça etendeni atiki ndeko na ye wase te omoni ba foxa relation te wase comme nana ebite ke wase kwa bima na image ya kofi aze lilinga kofi nana ebite ke wase kwa landaka viram ita landaka ko alandaka e makasi yo moto tanga yaki na matanga ya Mère Cindy ainga ko fa na kiti babite o ya feri yo fanda kuna balobani nde bongo yango bato babi nanga babi yawa neni ozolobaki bato bagola bagolasi baya concert te po tomonaki déjà fere basololaki na wase mote eza problème te tosolola ngo lisolo ani na ngolumbu tsa bato na ero feri na basuccès na ye aotamona bakara bamoto donc yosanga bakambo wana na wazeka baluka relation na ngala leki wazeka na succès na mbuku badeswa bana madeswa bana omona te bayuma mosusu babimisa na batiktok yuma moko azoliaka liaka bafufu na ye aosalir kombo na ngai awa te oyeba makambo osala kuna parceke yo mona da moto ayebi okomboki ntie kua ezalaka te bave wana bakomi donc bakomi na temps oyo bazwa retraite bazwa bopemi ya musike bakoma bachamp batekela bavibrateur batekela babekama a profiter ndenge pepe kofia comment profiter ko kangama na cité ya bana bana pesko elateli pe siko bana ba kangama na yo ba mona na baga ba telo moto saka na morgue donc na bati lo moto ali ko vivre te ozomona muvie moko boazo nga ya lula nga mande fois pembe mais kama pa mukolo na ye donc zozo ebati o kama pa na yende la kama pa mukolo kama pa je vous salue appellement mais o kama toi bonga tona disonga na mukolo zomona ngusiko kama pa mukolo waziko fona ibisa okaka tona biso ke ngana mukolo bato wana yozo boya ka o mo siko vena nga kama pa kama love aga do ronkanda lo bonde bomba aga na ronkanda papa avait balobé à l'époque concert na braza privé donc privat maman na concert privat ça osakana ti kuna pe likolo bona mona vena nga rambo zobina ni carte aussi merci de leke donc atiki muninga na fuata bawa mère balobaki tout sika sugo ba petona be ba comprendre be que mère musala bandi donc musala suko bandi babuto futi on reprend babuto futi na moi suko babuto futi nzamba zali batu balobaka trop te bodondo raté na sika ye siko
Maman si. Maman si makambo bandi. Moi so ya éjaculation ba. Donc bon comprendre. Papa avait concert. Papa avait concert chilling qui toque donc ba tout ba sepela qui tala rabi so private. Donc nabi ke mikoleza ko ya tozo ya mbumbashi wana to sepela sabana mazimbi. Pour avant on to kende ko sila na reina wana. So ki reina wana. Donc photo sila na si ya ba biso tozo la date to komba malanda mu. Te ko landa te. Tala biso za wana omoni bitumbeza nini ezaka na première pourquoi batsa ba na judo batsa ba kikedi batsa ba jaune batsa ba bleu batsa ba vert noir sugu Ferrego Lazaro champion du monde d'habitude ba balabala donc non sur la noir non sur la le noir pour boîte noire existaka yango nde salaka ke bat ba yeba de moto akufeli wapi crash salamela ki koto ni pona boîte noire tu vois donc bat ba ya au droit chemin non droit chemin mais le loup bas sous na chemin on a dit batengama ba chemin nzoka bazaka na sens interdit OK on comprend donc to yebi maram to lubaka tant na ba faire ba qu'est-ce que j'avais dit le loup yango waze kona ba mpia kanayi na lobaki na bino waze kona ba mpia kanayi tala omoni deux personnalités na mboka o ils ont un président la biso Fachi que je salue à passant. Ils ont les affaires rigola. Donc, ce qu'on met qui faire chier, bah, toi, vie na eu bébé. Et bébé. Vie na eu bébé. Vie na eu bébé. Président Arangolo. Oh, il y a Tongo. Il y a Makasi. Il y a Tongo. Il y a là, on a Gauloise. On a Gauloise de point. Nazo ebisa. Alors, on a Gauloise. So que aboyi kaka, so ki ka likamumo le ka tuna bagolo mama mukolo ana kanga mako. Na kosa le filet oningana ti. Faut bana wana pas sentir que maman la bango aza. Eza bokonzi, eza temps par temps. Laissez le temps au temps. On comprend. Basala nyonso to moni bata ba string to moni ba vague belé bébé c'est biso bana donc to moni bana ba komaki ba UPA ba pakoli bana fuenge donc muso beleka di trop parce que comité ya mokolo pas na bêtise ça raté pas na bêtise ça raté pas na ya za distraité na makambo boye na ba boîte te bani Nebisio clôture wana tala batu ya yesi ko tshalo koleza te ngana ekozala pete ekozala raté jamais jamais kozala omonaki mwana na bino to ya animateur o nani bazo akena oyo suso yo merci mwana lobi alobi succès eza na batu mibale faire akasu le succès te fallait aller na succès ye déjà awa fala ari na basoins médicaux ye banda awa ngana ebisaki Simoni po ngala bengaki Simoni Simoni wa Sirenia mwana nyangala do bania ya muda bania so to landeli bania wana neti ermo ya wana et bima mabe on comprend pour nyarkos da so longoli nyarkos do loli ka koso wana izui ba kombo ba nyangala wana buma mabeli donc komona Simoni wana azomeka kolia na ye na poto azomeka kobenda mais azaka aboti donc otala ye Simoni tala face au bien webinga to benga na nani yo benga nga nani abuka nga na bisako afanda donc gardez ban non papa na fingi yo trop na vie to yo kana soni pe okokate na beti yo no ya boyi na beti yo masama kamuno sola o iriche mubiala ebi na PCP mbote na masananga la skoni ndunza donc makambo to sala na ye ya yebi donc ye ba succès ya zoloba wana eza na succès ya succession na successed o ya zoloba wana ba succès o ya zolugela biso wana na ebite soki succès ya mo ya ye asila na bakabuya asila na batu na ekuna bakuta na poto par rapport à échafaudage na okai ko bozupe musala échafaudage mais ce que tongo fola mukanga na tongo sokola ka basani ya basi na okuna na bakaleson kene ko kengela bakoko wa mindele wana sala pe na ebiti oza bena na boulot au sala te pour animation ça ici ya yuti na bi ko kena cimetière fanda et zaka contrat 400 memanga na mboka wana ngana osama ka ngana ba ke mwana maya ke otikala po yaki makamuna ngati moyena kota na ngizaki te mais tia banda ke lepsanga aya ngana souffrir fort kala caro monteur na tia ya Mazda. Mais ils ont Mercedes. Quand on vers la fin de notre émission, bon, quand on a un autre cobeta, on va papa remis soupe kodinda le roi oisé quoi te. Nani? Babi papa comme odinda. Faire comme odinda le roi oisé quoi. Ok kobeta ni mosa ni ni kuna encore arrête. Ba otuna makambo na moni mboka soki da aba pentelo bien. Mukinza oni ko ka solo ti libanda. Faut ko fula mboka ande fula ka mo. Ah wa partir. Ils ont dit que ba tio fara kimi.
ba combattant ba robeta biso te ke combattant ya rasu na makambo na biso te na biso te na bafanda l'aise tanga fe na bokechu to sola kine na tonga bi petit ba kotsa yo na voyage wana na kusila donc makambo tu kitoko donc biso makambo wana ba combattant ba chez biso ba alakati pour les seuls combattants to bando combattre pour na but lucratif mboki zala na état de droit tu vois donc mboki comme dans état de droit libre d'expression ya et on moni chachari to bengana ki to bi ni voice chachari ni voice vraiment chachari fuck you ni voice déjà mesdames et messieurs nous allons to sola ki na commission j'étais là avec mon grand frère chéri Nadège Yabana mot de la fin non papa ouais mot de la fin na ngai ya waze quoi mot de la fin na ngai na conseil na kopesa ye vie ke ko saba livre no teka na ponga bi nga naza na kofutela ba ticket tout ba ko singa na ponga bi donc continuer ba livre na yo continuer pena ba livre na yo ko sala bien na moni ko za na bolingo ya ko sala musique o ba ki ba ya spectacle ba ye o la musi famille adanga na mulumba ba ndi ko le lisusu ba le mulumba ba le li adanga il aime tellement musique ala musiba ngo immortaliser bata maboke faire rigola immortaliser bato ba kufa na musique ba papa wemba ba ve madilu ba vikester ya immortaliser adanga na mulumba ya immortaliser adanga na mulumba na bilamba ya trio da sofa nzoka verza na comédie boy eve na ebite eve bakosela ka jour makambo to moni nde silisio o monde to silani na yo oloba di trop vena opeksa yo na biso please oyo gite na biso sorry oyo gite na biso limbisa allez kamata mpiaka donc na wa concert opesa ote donc umela na mpiaka na yo wata azala les omoni ke yo po lekaka na yo po ozaki ubanda ko tsama kelela ngai mona suka ngai boy ba nyokolanga so omoni ke yo po lekaka omoni yo po lekaka na yo etikali wana faire rigola Jésus omoni ke yo lekaka na yo ba biso boya yatade ba ko calculer ba chembe wera to vanda ka bongo eza wenge seki wenge man donc bongo esprit wenge aden wani kambo aden faut yeba oyo pesa par rapport à joie sozo pesa le faux a kichasa eza balabala mbwa pe kinwa soso ujana donc nous sommes déjà dans les bruits tous on a bino makamutu bozo pesa donc on a allé gratter bas solide de Ferregola ba ser na ya cité Betel na kati ya Moïse Mbi na pesi ba ser tout ya biso yo boko bosambela kuna na koma na kuna ngade mna bendi watati na bendi na biyaka kuna fo sambela ka kuna pour ba golo ba gladiateur ba bataringe mikolo to za kuna to za na ba jeune prière na biso donc na wana penda iza pasteur ngai na ndimela po ngana nazo changer nzila nazo kindika na banzila moko o nga fungola ka nzila na maternité a vivre na kanga makolo te ya molokai na fungola ka makolo po bana wana tu babima kanga makolo na yo na panza ka mo yo ne ko fungola ka na fungola ka po bango tu babima ba saper ba japonais babima mais tala le lokasi ya mo te kozonga na ngana koli awana koli comment on a dit ngati 49 pays na makambo bilamba ceux qui ba futika ba fonctionnaire ba futinga ba de sobana yora président nga borangani ko luka salaire moi je cherche les salaires donc nazo luka ba salaire par-ci par là aux hommes ils ont bêta donc piaka batankoro nga na luka ce salaire tu vois donc je cherche mon boulot je cherche le salaire donc les prix à payer donc na rozale gratter na moni bira de presse des amonda zotala ngai na moni ve na ngai destino bilele na pesi na Nesha Pindi na pesi mbote na venanga Fabrice Fashion Lomingo donc biga wana pena ba Blaise Fashion Lomingo ba vena ngai bango pena donc batika ngai te et do muzamba l'intouchable Gimakoda na pesi mbote na vena ngai Pichu Botoko na Dejem Polo Guilhem Avakala Maître Ige Kasea na pesi mbote na kati ya Paris wana na moni Emile Ondi Mafoueni les amoureux des cœurs en Paris Tracy Happy donc il est dans la pesi Happy nae donc Tracy Elisa beau garçon il bigaka les ça c'est là avant moi respect na ngai moi botsanga na moi isika na ngai nazanga iloko ko sona kana binote mais justement kiti na ngai so na tika tenge yaya so na ote chaîne na nga botsika ngobongo so na otala vaidei botsika ngobongo so na otala ta masala nga ansuluzolo botsika ka bongo ndi na otalela donc yango mone lugo banda opesa mo eloko wana mais to comprendre que non notamment mutazana département na département qui funda département maboke
département Sapologie, département Mangwaou, donc c'est un peu ça. Donc, Narozalenga, Philippe Hugo Maotalangai, Renate Bilé, le maman Saïra, na pesi mbote na Blachette qui a depuis Paris, na pesi mbote na Anna Ota des prix Argentine, Sophia Mojito, japonais, japonais. Au motombo la mabolo là, bozoba na bosolo. Ah, bozoba na bosolo. Type mo boye mande fois pembe boye. Azoyi baté, qu'est-ce qu'il veut dire? Yepe na bize aketa là ba droit na Vivendi. Comme igolo ya raso zo ko samini ba biso kine na Vivendi. Donc soka muta ba lukuta c'est que Vivendi. Ve chachari de Alex Bisolo ke Vivendi za association ba lukuta. Sula kauka Vivendi ye chachari ba chacha. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons vers la fin de notre mission. Junior Mala s'appelle porte-monnaie. La chambre de monnaie. Chambre de monnaie. Na fait nanga mayamoto. So, on moto mitolo kala ni bozomo na ba pièce maîtresse. Pièce maîtresse. Force du progrès peut aller là au fort. Dans un étage à Moula Ibuyabi. Force du progrès to dans ciment on m'a dit sobana. Tambola na mettre na ba profiter. Tambola na mettre ka au centre ville te tambola na ba de KVT. Tambola na force du progrès. Voilà, merci beaucoup. Ngana za les seuls mois na bikendaka na résidence surveillée tant ba okengela. Ya na ngaso to bando sola awa ko tele maté. Na moni na kata. Voilà madame. Yo katanga yo ko katinga lokoko lisusu. Na kati osulo boko makileta. Ba ko lisusu mona ba katanga ya. Omoni na kati ko chaka ko na ngonga. Papa na bembaza abonsa. Voilà, merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur votre centre Congo et c'est mon officiel Télévision Plus. Nous nous sommes dessus. Je suis votre représentateur. Merci quoi. Voilà, merci beaucoup. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divine, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bongo ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. A bossa libinote. A tchelibinope promotion. Ngolé ya pamba. Maison divine. Badi ngamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Divine. Vous exagérez. On